na mon stade des martyrs ba comme le 29 le 25 décembre concert moko ezobeta mais kola zo komilanga nazomona ba drap ya noir na mitu ya bato ba drap ya noir na bat balati bani na noir koto na kati ya stade des martyrs na mon 25 cercueil libanda stade des martyrs na mon pe 25 cercueil kola lobi na ngai mabeza makasi mutu azo nga beta concert wana ake ko simba impact makasi pona aleka fali sacrifice ba yebisi asala koleka sacrifice au fali asali parce que ezalaki na monte na bango babanda ko comparer faire na fali aso faire na fali te ekomi fali na mutu wana azo beta concert ya le 25 yé pas zonga comme numéro 1 ya musique ya Congo yango ba yebisi asala sacrifice makasi. Oyo ya le 29 oyo tiko leka na lobaki na ba TV mabeza makasi aventurier ba fingi mais bébé ba benga pas posant la raison oyo nazomona mama Sarah moi mobile au place à côté non mabeza makasi oyo koyoka nga yoki oyo koyoka te talinga te le 25 wana baki kokumisa nzambe na église baki ko bondela nzambe parce que ezo tombe pe date ya naissance de Jésus-Christ voilà baki na baki na église na moni mama belle vie azo sekisa ka ba président de la République bazai plus de 12 na salle moko mnen na ponge kataninga na lamkisu na bondeli kola komi kola kisanga makambo kola lobi na ngai akota na distraction te élévation ezoya ya makasi nyonso oyo babilo baloba bato bazo sala et apona ba déstabiliser image na ye ba déstabiliser personnalité na ye nzamba zo pambole makasi amen akobandaka ko sexa kaka bakondi na moni na ramoko ya dikolo yango moi bazo bongise makasi bazo tala étoile mama Sarah Mbongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta c'est vraiment du sérieux donc Nazareta ezali solo ya mbimbi na système mbongo wa shingom de toloba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servi bango mbimbi donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous tolobi na fête oyo ya fin de l'année toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe Nazareta okwei batiki yo donc Nazareta tozela bino ebele pesa biso confiance merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.
Voilà, bienvenue dans votre émission Analysons tous ensemble où ils allons présentée par votre influenceuse Sarah Tola. En tout cas, Lelo, na rozalanga morote, na rozalana prophète Christian. En tout cas, l'on a prophète Christian. Ya rapambate, aye na ba message. Ye so omoni na chaîne na biso, aya kande koloba. Ainsi dit l'Éternel. Aya na elo mususte. Prophète Christian aye lisusu aye koloba. Aye koloba nini ba problème nini oh là il nga memela biso sur les réseaux sociaux. Alors tous à la brancher pour na Rolanda ba prophétie to pe message oyo prophète Christian aeli biso na boke binyoso et na bosani pete ke loko les amusa na ngato kutuna epe moi quelques mituna o eza na actualité makambo etali pe basai na nzambe akomeka pe ko répondre na moi ba mituna na biso. Alors merci beaucoup na bon délivre bon qui derrière la caméra, merci na Ferdinand Bochoa de la réalisation. Joyeux anniversaire à toi Balobi, un américain perdu au Congo, Ferdinand Bochoa Bochoale aba Ferdinand loboko nzambe balobi montage qui takoso wapi mbotama ela munayo de la part de Sarah Tola l'influenceuse salam saranura ningo sala ngo bien. Donc voilà, merci beaucoup pe na ba meilleur fan du monde, merci na batunios tout bo soutenanga vraiment. Pourquoi pas na tata po FAPK to ma grande sœur alinga émission o mingi maman Nathalie maman Nana Musibu président bébé na moni on a pesio pembo te sikozali bambo te belé na papa Diego Milito l'homme c'est mon cœur tadi ngala pa moi collabo na pesio mbote en direct il y a cinquantenaire donc Montréal celui vraiment za langage moronanga fungwe la biso plateau Mosakoli Losako oui Losako maman bonne santé oui ça semble par la grâce de Dieu bonne musala nzambe. Toujours par la grâce de Dieu, ça va. Mikolo, ndiro zaki na Kisasa te. Oui, nazala na Kisasa te, nazala na Lubumbashi, na ndai côté na séminaire morokuna na Silisinde na Zongi. OK. Ah donc ba invita ka peu de temps en temps au déplaçaka. Oui, bien sûr. En tout cas, esa vie privée na homme, esa ba question o nazoli ngo moi ba appel belé Sarah, est-ce que il y a solo prophète Christian azalara moi na 19 ans. Bon, merci beaucoup, maman Sarah. Bon, tout le monde a le sambo. OK. Merci, le véritable Père de gloire. Zoana yo lokumu. Natike mission na maboko du début jusqu'à la fin. Grâce na yo faveur, bon, tout se manifester dans l'émission. On y sur yo te amabeza l'année sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, merci beaucoup, maman Sarah. Nazo ape moi, ba mambu concernant question tourningaïm. Jeune fille mo abenga isinga na sepe no makasi mais âge na onde e banki sanga wana mwa muke naza na 19 ans te âge wana eza pona apparence ya bato. OK. Eza pona apparence ya bato naza na 19 ans tenga na mukongo mena koko di koko. OK. Ah OK. Donc eza par rapport ya taille na yo nzamba pesa yo na aspect mais kati na oza mukolo. Question mususu nde komoka tuninga bi maman Sarah, est-ce que eza baje to prophète a répondre à penda ya solo, est-ce que prophète azala rapenda chaste ko limbisanga pour la question. Oui, place wana vraiment naza chaste parce que ma kambu o nzamba osala kati nanga so nazala chaste te na ebité bato ba sida bazobika mobali akimio ngaso na bondeli mobali azongi mwasi aboyine libala nga na bondeli mwasi azongi makamba bon il faut kozala na nzambe omoni basa na nzambe ya solo bazali mais spiritualité elingaka mingi nzoto te ngasi ko spiritualité elingaka nzoto te yango molika mna ngaso na zongo intimate il faut nzamba sala donc ce n'est que normal et ana pasteur mususu akobondela pona yo maman Sarah après une année obiki mususu après 6 mois même mususu lelo peka obiki donc ça dépend ya alliance o ya sala na nzambe nga na ndimela nzambe ya musée Alexandre di na bala na ndimela nzambe fumuki mbangu. En tout cas, merci beaucoup na bandeko bopoza kinga motuna wana je crois na transmettre yango et comme les pebino na bandaku. Alors prophète Christian na ebité na ebiki na ba message o nzamba lobelio. Mais comment na ba guerre bitumbo ezolekana na est bino boza basai na nzambe bozo bondela nzamba zo pesa bino ata message te pona mboka bozo loba nini pona mboka na biso ndenge komi na bitumba boye bandeko na biso na est bazo kufa. Merci beaucoup maman Sarah pona mutuna na yo naza congolais ezo sala pasi makasi baya na est baza violé ba mama ba ndeko bazo boma
eza pasi makasi eloko nga na kosenga epa mokonzi ya mboka alanda entourage na ete abengisa basali ya nzambe ya solo o bayibi makambo ya nzambe tobondela mpona makambo ya este eza pasi mingi mama parce que monguna azolinga déjà akota hein, mama Sarah eza vraiment bien te tobondela makasi mpona mboka na biso tozo risquer to fêter na ba masasi eza vraiment mingi te eza vraiment bien te lelo yo bana nzambe ebele balingi su kosambela te ebele bazongi na bango maison mère ezali bongo église catholique. Pourquoi? Parce que moko ya bino pasteur Denis Lesi akomi na ye musicien ya mokili akendaki ko prester concert na boîte à bandumba na poto na ebite yo poza mosai na nzambe message nini oko pesa na bana nzambe nyonso o ba mona ki vidéo wana et puis pourquoi pasteur Denis Lesi akendaki ti na kati ya boîte à bandumba akendaki koyemba to ko beta musique kuna est-ce que ba pasteur baza na droit ya kokota na place o bandumba ba osala prostitution? Merci beaucoup maman Sarah yekutu moyena tanga su komboni zate nausée makasi nazokela nde mama Tina mawa na soni e babo kilo etala mobala mwana biso libala bala yaunga il faut non azwa na otana se préparer eza mamba soni mama Tina mama Sarah pasteur oyo asilisi basai na nzambe crédibilité vraiment lokola mutu wana otangi pasteur de Lesi azate e monani ke nzambe abwaki ete mais azalaka kuna nzambe te nyonso andai kosala c'était du théâtre bamakiona tala likambo na ye tala likambo oyo ekoyelaka biso bapasteur tala ye ndenge azwaka ngo lokwa sujet na ye oyo ya ye nana alobeli yango nana akipe yango omoni sikoyo bandumba penda bazobina eza bien te kokota na bar to na boîte de nuit nayebi te so bapapa nanga Roland alo bakoki kokoma ti na niveau wana bapapa nanga Neyema ba Francilo bazebele nayebi te donc nzambe déjà abwaki ye bana nzambe bolanda ete même l'église na ye mama Sarah eloko malonga ezala lisu te soki azosala live na ye afilmaka batu te afilmaka baveste ne ya bachinois alataka wana donc nayebi te donc eloko vraiment ya malonga na église wana eya te donc balanda ete donc eza vraiment pas si mingi abunga déjà nzela ya nzambe kala pe tongo donc nzambe déjà donc abwaka ete mais ye nzambe asanza ende ya kosanza yango omoni résultat ya mambo wana bo beta mama bakute na tango asuka ebele baoya na kompa nzambe donc eza ba réalité oyo tozomona nango peuple de Dieu bazala toujours très fort ba se confier na basai na nzambe ya solo bazali nini kolo bana bandimi obatikala na église à pasteur Denis Lesi bon elo na olobana bango ba église ya ko sambela ezebele pona na ebite ata mwana moko na église wana azwaka ta dimata ya $200 apesi na ebite bokauki nzambe déjà bwaka ye na nyonso pasteur akomane youtuber akomane mutu aba analyse mama Sarah sala bo avande longo na kiti Intel sala bo avande longo na kiti donc tant ko tanga bible ezalaka te tant ko préparer mateya ezalaka te akomane côté kabasi akomane commissionnaire akomane musicien finalement donc c'est la honte eza vraiment pas si mingi pe soni mingi donc eza choquant makasi donc bato basambla na église na ye l'église ezebele balongwa pembeni wana église ezebele bakeno komeka non nzambe ayer. En tout cas, merci beaucoup, prophète Christian. Mais est-ce que entre bino basai na nzambe beaucoup luka solution mon côté pour na kolongola ya ta kombo wana ya mosai na nzambe parce que sans vous mentir vous êtes sous crédibilité. Nazo marché ba moté naza moto à média tozwaka ba appel y a partout dans le monde batu balelaka na kombo ba pasteur Sarah bango nyonso bazaka lokwa Denis Lesi. Habité solution nini étant que bino ba pasteur o bokoyi kozwa ba mesure nini bozu pour na Denis Lesi. Oui maman Sarah, le problème en est que mboka na biso organisation ezate. Toza bien organisé te. So zalay na bamboka mususu na kosenga epa ya pasteur ya président ya église de réveil prophète Dodo Kamba. Ba église net ya ba nani wana. Eza ba église akokanga ya ba Denis Lesi. Lokwa ya lingina comme musicien. Akeno ça la musique na ye. Ba martyr zana beta ba martyr na asa ba mambu na ou le ke
kofingisa kombo ya nzambe bana nzambe donc baza susu ampete kasi ba pasteur na bino oyo bino bolanda ta ba prophète na bino tala boye boye ba aventure papa na sali na kombo ya nzambe nzambe a négliger exposer aliba ko bambongo na kombo ya nzambe abinda ba fia batu na kombo ya nzambe azuba mapangu na kombo ya nzambe donc eza pas mingi na kosenga na président église de réveil atala non likambo be église wana yo net ya église ya kokanga yo ngo sa musique kende sala ba musique non c'est tout atika musala nzambe à l'aise. Merci beaucoup, prophète. Tobimi place wana prophète Christian. Est-ce qu'Olanda qui message à pasteur Roland Dalo sur le président de la République? Oui, nalanda ki ango. Yeloko papa nanga Roland Dalo à lobby. Nana loba ki ango a mama Sarah tozo risquer to fêter na masasi. OK. Ma be ezoya makasi na mboko. Chef de l'État aza mutu moko malamu. Entourage na yeza bien te. Ba très basé belé na entourage wana. Ba très basé belé. Parce que na moni deuil national il y a 1 mois. Deuil national il y a 1 mois. Na kiti ya chef de l'État na moni papa mboso avant wana. Na kiti ya chef de l'État na moni papa mboso avant wana. Na klamuki na tuni nzambe. Likambo nini oyo? Kona lobi na nga mais yo na pesa ko ba message oloba te ponani. Seigneur na loba ba message oyo pesa nga kende su ko loba likambo ke mabe ezoya makasi. Na moni kiti ya chef de l'État vide. Na moni papa mboso avant wana. Na moni deuil national il y a 1 mois. Chef de l'État akeba. Akeba na entourage ne ba très baza makasi. Bazo linga ba binisa e mutu mabe mais yaza mutu mabe te. Ana mutema ya kosunga batu. Akoyeko ede bato apesi me bato bana sima na e bato moko mabe to bondela pona chef de l'État to bondela pona ba continent biso nzambe azana na bango. Merci beaucoup prophète Christian, le message est passé. Avant la tourna dernière question nanga mais na olinga plus mingi outi ko compléter kaka prophétie à papa na biso Roland Dalo que je salue. Mais comment on Pasteur Denis Lesilisus a contredire message à pasteur Roland Dalo koloba ete ba konjambo kanyon so ba président nyon so ya partout dans le monde vina bango ezalaka kaka en danger. Roland Dalo azokosa. Bon, merci beaucoup. Le problème en est que oh yanana nous pasteur nous tangi yanana nous c'est un aventurier de naissance. Donc ya komi koyaka ko contredire ba pasteur. Oui. Jalousie te nzambe déjà boaka et crédibilité zalaka soute jalousie. Ya côté mana pasteur Roland Dalo te na nyonso na vie na prédication na nini na connaissance spiritualité non na leki na spiritualité et bon on soit passer Roland Dalo hier na spiritualité ngana ya hôtel le matin na côté ya boy hôtel le matin na batu na église ebela hôtel le matin. Le problème en est que ba président nyonso bazala combattre non oya biso aza élu dédié. OK. Oya biso aza na étoile makasi. Il a été beaucoup combattu dans la vie na ye. À traverser vie na ye na misère. Donc oya ye donc nzambe déjà ayeba ki akoma mutu munene. Ya mo nzambe amane collecter na ba étape moko boy lokola ya banakana. Donc oyo pasteur Roland Dalo lobi c'est vrai ngape na moni yango j'appuie na confirmer yango chef de l'État abonde la makasi alanda bambuma ya mabete eza lokola ba pasteur oyo bazolinga ba embrouiller chef de l'État inutile. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Naolinga vana tout na question nanga ya suka naolinga plus opesa biso message o nzambala kisio ainsi dit l'Éternel o yelibiso na mukola lelo et puis torosukisa na mutuna ya suka o na bombeli yo prophète. Merci beaucoup maman. Natikeli yo caméra fixer mosakoli caméra apesa biso message o yelibiso lelo. Merci beaucoup maman Sarah. Talande suki zebele nazalai na ngomba après Lubumbashi. Na lali nazo bondela na mangengenge na moni stade des martyrs ba komlanga le 25 décembre concert moko ezobeta mais kola zo komlanga nazo mona ba drap ya noir na mitu ya bato ba drap ya noir na bat balati bani na noir koto na kati ya stade des martyrs na moni 25 cercueil libanda stade des martyrs na moni pe 25 cercueil kola lobi na ngai mabeza makasi. Mutu azolinga beta concert wana ake kosimba impact makasi pona aleka fali sacrifice bayebisi asala koleka sacrifice o fali asali
parce que ezalaki na monte na bango babandaki ko comparer faire na fali aso faire na fali te ekomi fali na mutu wana azobeta concert ya le 25 yé pas zonga comme numéro 1 ya musique ya Congo yango ba episa asala sacrifice à makasi concert wana oyo ya le 29 oyo tikoleka na lobaki na ba TV mabeza makasi aventurier ba fingi mais bébé ba benga papa oza na raison oyo nazomona mama Sarah moi mobile au place à côté non mabeza makasi oya koyoka nga yoki oya koyoka te talinga te le 25 wana bake kokumisa nzambe na église bake kobondela nzambe parce que ezotombe pe date ya naissance de Jésus-Christ voilà bake na bake na église mabe eza makasi na concert wana est-ce que moyen mususu eza te parce que moni aza artiste musicien producteur abimisi mbongo baloué déjà stade est-ce que moyen rolongola mabe wana ezali te badra ya mwindo otomoni na ba cercueil wana nzamba lakisi yo eza problème te ba bureau na ye bazoyoka tokosala ata 3 jours ya prière parce que na yebi pe kaza abondela pe makasi aza pe quand même moins logique 3 jours à prière avant concert na kiti na stade de Martyrs on a to bonde nzambe nzamba olongola liwa mabe ya ba artiste na biso koyeba mingi na makambo ya mapeka papa na biso moko oyo nazwaki vision awa papa na biso Koffi Olomide abenga nga ya benga Koffi Olomide abenga nga papa koloba so mambona na media te naza na États-Unis so na zongi to kutana to kosola bondela ponanga mais oyo aloba na ngai na média na signe à respect ni mona lobango ezate abisinga tout ce que tu dis yango nazo traverser nzambe basakana na été mama Sarah le 25 wana mabeza makasi batu baki na ba église baki obondela c'est un peu ça siko sacrifice oyo moni eza ya leader wana to eza sacrifice oyo eza signé na monde à ténèbres pour na sacrifier batu 25 eza monde des ténèbres pour na sacrifier batu 25 eza ya leader OK et sangane esali 50 mabe ezo ya makasi toza awa ya mibale mama Sarah na vandi nazo bondela na monde ya ba artiste ba artiste ni ba artiste comédien OK nzamba ebisi ngai namoni micro moko liboso mutu moko azosala comédie bakonzi kaka bavandi ba président mais namoni na micro wana bazobomba elongi ya mutu mais na fixe elongi bien namoni mama Belle-Vie azo sekisa ka ba président de la République bazai plus de 12 na salle moko mnene na ponge kataninga na lambisu na bondeli kola komi kola kisanga makambo kola lobi na ngai akota na distraction te élévation ezoya ya makasi nyonso oyo babilo baloba ya bato bazo sala et apona ba déstabiliser image na ye ba déstabiliser personnalité na ye nzamba azo pambole makasi amen akobandaka ko sekisa kaka bakonzi na moni na ramoko ya likolo yango moi bazo bongise makasi bazo tala étoile mama Sarah diable buntsara biso pona ndengo latite mama Sarah buntsara biso pona étoile mama Sarah dans aoza mutu mnene aoza la députée tika na kase na boy tika na bwa kele malade tika basale ou basala boy yango baosala mama Belle-Vie mais je vais prier pour elle nzambe nanga onga na ndimela akobikise pe akolongisa ye kanga likambo na lobi na yo parmi na 2023 oyo tokota wana mama Belle-Vie parmi ba artiste ya makasi o ba ondo tanga na kata mboka o mama Belle-Vie komune banoza na kati élévation ya azane élevé mais one élévation te ya makasi ezoya et ko bouger sous batu musu baba asimbi musika asimbi boy non na moni maboko ni na makila te mamana bonde batu baloba kaza misala mabaza na kisi ya saila rabeto la baninga mais jalousie non nga na moni maboko ni na makila te na moni maboko ni kute semara makasi pona basala na nzambe pona ba orphelin na moni makolo na na bandaku ya nganga te na moni makola mamana na bandaku église mabolongo na moni ngo akumisa nzambe na kobondela pona nzamba kosala grâce en tout cas merci beaucoup je crois wanezaki message misato yaki nango pona mboka pona mama Belle-Vie na pona le 25 décembre alors tozongi na kati émission na biso question na ngai ya suki ezali ete tomonaki frère Ferregola na cité Bethel yoza mosai na nzambe
na ebité tango monaki yango monaki pe frère Ferrego la na église kati na yo omi lobela kinini. Non, kati na ngai na lobaki Jésus revient bientôt. Amen. Nzamba ngaya kalamite. Mututo benga shetani 12 malins. Vraiment. Aye koyemba yoka voix na sentir donc ba ange bazokita. Parce que Moïse mbi alingalela. Non 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 non. Ou les a ko remettre CD ba msu ba inopesa CD mais parce que Moïse a joué Bible pour la vie a joué APC. Au monika kandenge ashita kiboy. Azonga makasi. Amen. Bible obinanga la gloire de la première maison passera celle de la deuxième maison. OK. Succès azalaki nango bino boyeba ki succès. Wana ya succès te. Atiki nyonso aisku na nzela ya Nzambe. Nzela au moins Nzamba osalela. Nzamba pambola a compté toujours na œuvre de Dieu. Église cité Bethel a kinde ko bondela kuna. Parce que Moïse mbi encadré spirituel na molimo. Voilà, ça va aller Nzamba osunga frère Gola. Nzamba zala na ye. Cadeau ya Bible na roman et ça significatif faisait lobela nini? Oui oui, cadeau ya Bible et puis roman Maman Sarah et lobi ebele. Na kopesa passer Moïse mbi anga pesa tambongo, anga pesa ta téléphone, anga pesa ta lupango ainsi de suite. Mais nyonso wana ekobeba. Nyonso wana bako pesa cadeau ya téléphone bako yiba ekokwe ekopanzana. Mais la Bible c'est pour toute une vie Maman Sarah. Maman Sarah lelo koki ko zalate famille ko ya ebotoli ma pango ebotoli nyonso. Mais so tikeli bana na yo nzela ya Nzambe na classe famille ebotola te Maman Sarah. Ba botola Nzambe te, ba botola diplôme te, ba botola maele te, bana baba ba ko s'en sortir. Maman tangisa ki biso, tu ko toke demande place intel, place intel. Donc c'est un peu ça. Signe passer Moïse mbi ya pesier, donc Bible ba pesier ça pour na vie na ye mobimba. OK. La parole de Dieu azunga makolo ya Nzambe. Merci beaucoup prophète Christian awande to sukisi penze émission na biso mais na kopesa yo message to pe liloba na yo ya suka pona baeba kolanda yo bana Nzambe ba kolanda yo de partout passage na yo lelo na Sarato la TV ba saisir nini to pe ba simba nini na passage à lelo na chaîne na biso. Okay, merci beaucoup Maman Sarah. Le problème en est que thème na zolobela banda lelo ti année prochaine ti année to banda qui t'a changé ta destination, qui ou soit qui t'a changé ta destinée. Et on a battu misusu to vivre bo Maman Sarah ba changer bango destinée à ko changer. Ba changer bango ba vision à ko changer. Otanga maki ozala mwasi ya libala, mais yo se retrouver na balabala, o se retrouver au petit bana tata. Qui t'a changé? Donc destiné à vie na yo nanango a changer ngo. Et là que ça là que mouta changer destiné à vie à moutou Maman Sarah et sa distraction, et sa entourage, et sa manque à vie à prière. Nyonso wana yango na ye ko lobela lelo parce que na oti ko bondela pona maman moko na États-Unis. Mobali na ye asundola ye akima. Ba divorce musu to mona na poto même en Afrique. Et anango Nzambe te, et anango peni te, mais eza batu ya famille. Maman Sarah mibali mususu baza destiné te ya kobala. Basi mususu ba destiné te ya kovanda na ndaku ya libala. Olingi mobali moko azwaka charge ya famille, asungaka famille. Tangu yo mwasi obali famille etela omiso. Ndenga bali bo sunga biso sute. Mwasi yo ndenga yeboye. Boye ba komi ko compliquer na mamba robota. Obanda obota na obie banda ka kobala obota ka sute. O famille onini famille te. Ta la place mambongo et ça ni eutaka. Yango il faut ko bondela makasi Maman Sarah parce que Bible obinanga c'est lui capable de prier et capable de tout faire. Na biso ba na Nzambe Maman Sarah et aka losambo. On peut tout évoluer dans la vie Maman Sarah mais ba yiba Nzambe te. Tokoyi ko bota manga na famille moko Maman Sarah mais toza ba prénom moko te. Tokoyi ko zanga no ba prénom moko mais toza ba nom moko te. Tokoyi ko vanda ngano balabala moko Maman Sarah mais to vanda ndaku moko te. Tokoyi ko vanda ngano ndaku moko to la chambre morte. Tokoyi ko la ngano chambre moko to la position morte. Tokoyi ko la ngano position moko mais to lota ndoto morte. Alors, lipambo inanga Maman Sarah zanga ya yo zayo. Ba to bele bazolanda Maman Sarah. Ba yiba bango lipamboli. Ba changer bango destinée. Nini bakoyi ko sala pour de destinée na bango sa nini ezonga. Makamsu na vie Maman Sarah esengaka orientation.
eza kwa ngai nde naza boye na msana bino ya ki journaliste non ko kangote donc il faut former nga basimaka micro boye balobaka boye batemaka boye biso pe basé na nzambe eza nde il faut ba guider ba orienter yo ke mama makambu na yo nde mobali ya kimi ezosenga boye mama na yo ya sida ezosenga boye ya na papa mususu o azolanda est-ce que moi no pena mkeo likambu nanga est-ce que mwana oyo akosisa ngo non batala age nanga te batala azakati nanga David azalaki mwana mke mako esa Goliath ba Goliath nyonso na olobe ya bato ba combattre vie na o ya bato bazobundisa o Bible bidanga na Matthieu 21 verset 21 c'est par la foi que vous allez déplacer toutes les montagnes. Maman Sarah, mon Dieu guérit toutes sortes de maladies. Non, bien toutes sortes de maladies. Nzambe nanga alemba na ngote. Ba ke pa banganga te, nganga solo e ande nzambe. Nganga ya solo e nzambe. Nzambe edi na bala, nzamba kimbango nga na bonzela kibolenge. Akokota mamno pe ako restaurer. Ba panga mu ben vondaka nombre ya kulanda émission ya vondaka prophète Christian Masiala, le jeune prophète. Ngeke na ba mambo mingi na kutungisa ngeke na ba problème ke na kutungisa nge mais mwekuza tubila nge kaka vonda na kundima vonda na foi fumu nzambi ke bikange fe mambo ange onyoso mama papa bokila mungu ke na problème à sida diabète tout consort nzamba edi na bala nzamba fumu kimbangu ke kota luzingo nge ke restaurer luzingo nge bana nge changement ke ve ba mambo nge ya ke simba ka ve bokila mungu nzambi ke sala Mama papa ozalaki nombre ya kolanda émission au place au bino bozwami osino confiance à basai na nzambe te na meka kutentel simba te mama nangwa ebisio chaque homme de Dieu a sa grâce si ton Dieu est mort essaie l'aimer place au pays simbité oui bien sûr meka na nzambe nanga mama papa kota l'apparence nanga te kota la kibomona nanga te mama papa nzambe nazote yao il est le même hier aujourd'hui éternellement il est le maître des temps et des circonstances le Dieu de la Bible n'a pas changé nzamba tambola kina Joseph nzamba tambola kina Abraham yende nzambe ongai na osaila nzamba tambola na papa edi na bala nzamba tambola na papa Coutinho Fernando nzamba tambola na fumu kimbangu yende nzambe na osala mobali akimio mwana oloba te problème tout etungisa o nzambe na nga alemba na problème te numéro na nga téléphone ezali nga numéro privé prophète azane na secrétaire te o rappeler après prophète ana bon non je suis disponible parce que na bondila nzambe jeunesse na ngai mobimba plus 243 91 011 077 4 Nasuka. Plus 243 91 011 077 4 Nasuka. Plus 243 91 011 077 4 Nasuka. Na bande supo Nasuka. Plus 243 91 011 077 4 Nasuka. Problème non c'est autres soyo ko hésiter te benga prophète Christian nzambe edi na bala auza nzambe na yo. Amen. Amen. Merci beaucoup prophète Christian ndenge ondimaki invitation na biso et puis un grand merci na bana nzambe nyonso na batu nyonso tupe oyo bozwi occasion ya kolanda émission oyo ekosunga mabote ekosunga ba famille bo partager yango botikela biso ba remarque na ba commentaire yo mtoza na besoin numéro ya prophète okomelinga to pe na privé na routine la yo ozwi pe numéro na na barre d'écran wana o contacter direct. Alors portez-vous bien to kutani na bino mbala simana émission mosusu. Au revoir, ciao.